Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre émission Zoom de Star, présentée par votre humble serviteur Obinomo Boebi, le bogard de la presse congolaise. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe ici à Kinshasa. Les on-dit, les gens ne parlent de n'importe quoi ici à Kinshasa. À propos de notre artiste congolais, Fabregas Maestro. Il parle de n'importe quoi pour Maestro. Ils disent de n'importe quoi, toujours quand Kinshasa et Messana. Oh, Fabregas a Salibo. Oh, Fabregas a lié Kingani. Oh, Fabregas a commis au lia Batupa commis boy. Bisoto diffusera jamais d'informations autour et pas Batu bouche à l'oreille. On a beaucoup entendu. Il y a un kititi. Nanda kuna biologique isika papa na maman bazala isika babota métier noir maestro. Et puis tu okutana nos côtés, tu okutana maman l'équité, tu okutana na papa biologique il y a Fabregas maestro métier noir. Amekampé kolobanano parce que ba bêtise il est trop. Ba lingba salir personnalité artiste na biso, artiste congolais. Ça la fierté na biso awa na libanda yango lelo toyi awa na commune ya Matete précisément na quartier Kunda isika papa azali bomo na papa kala mingi te papa roloba boyoka ye bo comprendre que makambo nyonso o bat ba loba eza ba mensonge parce que déjà to solina papa expliquer biso et puis bino chers internautes vous allez suivre comme papa il va parler. Boyo kane papa roloba boyeba ndeni oboko sala ndeni ni boko sola na batu boyeba qu'est-ce qui ne va pas. Bonjour papa. Bonjour. Toyota la yo awa na kati ya ndako précisément na commune ya Matete na Kunda. Papa toye pona likambo oyo ezoleka na minute oyo na Kinshasa, actualité panzani Kinshasa, poto mobimba partout dans le monde. Que Fabregas a commis kolia batu trop na famille po a commis na succès. Bat ba komo loba na ba télé, bat bazole ka babil paré na oncle na leki na TV, po loba ke Fabregas a commis kolia trop, yé pas commis au banga a occupé au kufa. Na habité par là oko loba nini. Merci beaucoup na ndenge boye pour na information à la source. Bon, makambo wana baza koloba bon ngai pe nazoyoka ngo kaka bongo bato bingi mpe bazobenga biso koyebisa biso me bazoloba boye mama na yakendenge na télévision banoko ne bakendenge na télévision kodéclare azolia bisa bato tout ça bon biso tozomona yango tana yango normal po ndenge mosala na bango musique ezali wana basusu baza pour basusu baza contre bon boye baza contre basuccès na ye bakosala makambo kaka mpo badénigre ye badéstabilise ye tout ça eza nango logique. Mais dodo regretter qu'à que bazo kente na niveau net qui Molière tout ça sans vérifier information à la source bazo ba n'importe quoi. À propos makamona ezali faux et archi faux. Pour nga moko basi baloba combien de fois que papa na yakufa mais na za vivant. Maman na yakufa, maman na za vivante. Donc c'est que makamona nyoso ya nango faux. Ba rumeur ezaka ba fausse rumeur. Ba ninga mususu ba musicien bien na invité ba mususu ba contre ba kotinda batu ba kinokoloba n'importe quoi na télévision mais c'est faux pour ba noko ne banani ba noko ne ba vivant noko ne moko a perdre moi na te a perdre côté azali biso pe nga papa na ye po nga papa biologique na etoza comme moko nga mbuyu lubela Théodore ye mbuyu lubela Fabrice. Donc, azui comme nyonso et pas nangai. Nga mo papa né biologique na vivant. La famille nanga ba papa kulutu nanga bazalia wa na batata moi si nyonso bazalia ba kufela batute. Et là c'est une grâce. Depuis ya comme musicien ba papa kulutu batata moi si nyonso bazalia wa ba kufela batute. Ba ko pe ko vérifier beaucoup nous tout na bango. Donc là regrettable monter ça makamoni wana. Na ngaki na que poursuivre bien na Molière na bato na bagene kuna mais après tout na moni non ce sont des futilités na yangwana na tikina donc en bref c'est ça.
Ok, cher internaute, boyoki papa biologique, papa Mbouyulu Théodore Nenga Lobby, parce que la chaîne télévisée, na site internet, vous diffusez les informations où ils ont clarté. Il faut descendre à la source, vous aurez des informations claires et limpides. Il y a un moment où j'en suis loin dans l'équipe Mobima Congo Vibration, tout quitte à la source, et si papa ya Fabregas azalaka donc papa ya Fabregas ye au bateau ba baraté papa ya Fabregas au métier noir ye au Théodore Mbouyulu bokinde papa lobby alingaki kutu à poursuivre Molière pour na ba diffusion où ils a banal au kiti jamais au diffuser jamais information oyo ils a clarté parce que oyo bebisa cible na yo oyo bebisa na bandeko oyo bazalaka ba fan ya Fabregas bokomiti na niveau bolo ba n'importe quoi binomo boyoki ndenge papa Théodore alobi papa na nyonso oyo batu bazoloba parce que na minute oyo poto mobimba partout dans le monde ba olanda yo okozala na eloko o nini okoloba pona bandeko oyo bazo lekisa ba mensonge na TV. Bon, na le balabon qui va soukisa. Pour le parler en français, trop c'est trop. Pour le moment, na limisine no bango. Mon gars mon assemblée la catholique pratiquant tout ça, na limisi bango. Mais si on va continuer à la longue, ah, ebi na récupérer pour réagir autrement. Alors, ce que makamolé roya sima le ba, mais ni papa on a sali tout ça, na pesi bango mise en garde. Batika makamboana, batika makamboana. C'est tout ce que je peux dire. Ok, cher internaute, c'était juste un petit interview par rapport à Makambozo Leka na Kinshasa pour na artiste nabiso congolais Fabregas métier noir. Nabi qui bandeko baza partout dans le monde. Na grand frère na Yemoro Christian de Cornès, okinde papa lobby, Yves Mbouyulu okinde papa lobby, ya Doudou Bessayaya, okinde papa lobby. Donc bateau bazo continuer toujours na insanité wana na TV. Internet, si vous continuez toujours, bon, portez bien nos plaintes, donc bah, PCB déjà mis en garde, boye bandeni ni yako kumbela ba information mais bi que et ça là qui va te belé pas si et ça là qui va Blaise Mobobo zebele pas si et ça là qui na ba Serge Lukoki ba Pati Samba Sambaleta ba Jires Kembo ba Pati Kembo et ça là bango pas si pour bango baza fief ya matete donc ba Colina Fabregas ba Colinga jamais les lopo a commis au hasard lelo boloba n'importe quoi donc toujours continuer toujours tout solo la na bande comme susu boyo kaka mingiti comment ne bat bako réagir par rapport à sujet oyo tout ça na lelo merci papa na ndingo ya mbibiso awa na ndaku vraiment écoute biso vraiment na motema. Merci, c'est moi qui vous remercie mais ndingo na lobi que bon nyonso do pesa na Nzambe Nzambe moko alobi soko muntazo solo alikama be pona yo bondelaka Nzambe pona ye Nzambe moko alobi nini akusala na ye. C'est tout ce que moi je peux dire mais batouana na pesi donc mise en garde so ba continuer ndenge na lobaki so ba continuer ngapi na réagir na ndenge na nga. Merci papa Mumbaya tout continuer tout développer na bandeko mususu merci. Ok, chers internautes, comprenez toujours Tambola, toujours en Katia Matete. Et puis, toye, na cadre ka ya témoignage, na cadre ya kulande la ka makambo. Pour les lots, il faut toye babna Fabrice, toye babna Fabregas Metinoir, yango toye susu awa. Et pas papa Moyangeli, oyo ba kolisi Fabrice na spiritualité, ba oyo ba kambi Fabrice na ndenge toloba ba catholique ba loba malongi makambo wana nyonso to pas papa molangi papa moyangeli ne ba catholique ba loba papa moyangeli. Bonjour papa. Bonjour papa. C'est présenté d'abord et pas bandeko nyonso ba Orlando partout dans le monde. Comme nanga papa Baudouin Mbemba nazali ancien moyangeli ya CB Ngilima 1 nasali musala wana tango Fabrice azalaki mwana moke bazalaki kofanda na CB na biso na baparana na ye. Alors baparana na ye lokola bazalaki na momesano ya koya CB bazalaki pe kotika Fabrice te. Nayebi que barimer ekoma ko marché yango lelo monique biso na équipe na biso toye lelo babi Fabrice banda komi
grand musicien bat bazo déclarer que bat bazo kufa même tout le monde a pu ba matanga ngote na habité banda Fabrice akoma musicien matanga nini oyo déjà okenda epa na bango ke mutakufi te atokwa pona wana nde na fanda kana papa na bango ndenge to sambela kana ye to partageaka na yuki yango nanu te pe na yebi yango te tala kaka biso bato ezala kaka bongo donc babwaka mabanga na nzete oyo eza na mbuma kitoko donc na limite ke ko sale mabongo po famille na bango na bi ba cousin na ye mama kutu na bango to sambela na pe na Saint Alphonse baza toujours ensemble na yebi likambo ndenge wana te na koki en tout cas ko loba iloko te na yebi yango te wana eza barimera bato ya Kinshasa. Voilà. Donc, chers internautes, toujours continuer na balader na biso sur terrain grâce à l'émission Aux Hommes de Star. Bogar na bino après c'est Jean Silouonda parce que makambo to lembi ba site ya Lukuta to lembi ba chaîne ya Lukuta o bazo diffuser ba mauvaise information pour un artiste congolais na biso Métis Noir Fabrigaz maître. Donc bino mo bokine papa biologique à lobby bokine papa moyangeli o encadra Fabrigaz Métis Noir. Habillé papa ko tabi alobi habillé pona ye na makanisien be ki akoma grand batteur parce que ça ko jouer mbunda makasi wana à l'époque là ba obenga ye mbabola donc sura simiv mbunda boye Christian de Cornes na micro na grande sœur na bango donc ko ye mbaba bazé ko kanisa ko Christian de Cornes mtoko ma chanteur mais makambo baluki donc ekomi Fabrigaz a komi chanteur Christian de Cornes atiki nae c'est ça donc biso no stoka mwaki mais wana za pona kula sakiza donc penza ya famille bazana makila ya musique na kata famille na bango wana to confirmer yango to landa ba rimer wana te zolika na ba chaîne ya pambala ba bêtise ya pambala quant à moi ngape na yebisa maestro Wanted kendeka liboso ya yokutu umela te mais komela donc komela lisusu po bato ba consommer koka toujours ça la bien bino bomoni pa mo kamina lobby to continuer siko to so la siko na bayaya pe baloba ya quartier to bandeni Fabrigaz ça sala na bayaya par rapport ya makamune komi par rapport mombaya to leka. OK chers internautes siko to komi siko na quartier et sika Fabrice Lissousa Vanda, Fabrice Avanda, Nena Zaboye, Nazana Katikati ya Kunda, Ngilima Anunga, dans le 3 quartiers aussi capé, Wanted Maestro Avanda, dans Nabigé Askon en Solana Bayaya, dans tout Solana Jeune à quartier, Nabigé, chaque jeune à quartier, Nabigé Koto Moutunia soit bien Fabro, dans un Solana, Mokomoro, et si capé ministre Kalukema, avant Nara, donc Kalukema avant Nana Koto Nakunda, Nabigé déjà payé, il faut passer là. Moi, quelques témoignages par rapport à Wanted Maestro. Je dis que il a déjà basali na Katiwana dans Christian Pemba. Je dis que message comme la bino donc parce que bino ozaki manqué par rapport à nenge babiloba lobezo lobama. Je dis que la place à Zali donc ozwano kaming te actualité claire parce que qui n'est pas lobby ou qui pas moyen ngenda lobby. Na moni be ministre Kalukema donc partout na Zalaka Kalukema zangati surtout na mabele na ye ministre Kalukema na ofa poussana non pour vraiment kasi yaka nanu na bige olia na yo parce que awa boni Kalukema ouais boni na habité au kitima na fief danger na kitina fief awa na yo kuto pena odama malgré tout na bozwa nengo odam sonné pour na mate tolia malewa pas maman Jackie Maman Jackie atinga ya ponda madis na loso après le câble licolo pour que morgue il y avait un Félix Oisé quoi le père mako réseau bimalelo donc OK ni morgue vite fait si connaît tout ça bonaye matete parce que les ondes des obeta ma trop babe nyinga mo bapele belé par rapport ya yo bino Fabrice Nonde na vana no to sur la nom masomo bo ezole kamikolo Fabrice Wap Fabrigaz Métis Noir maestro leader c'est un maestro moi ça moi d'ailleurs mboka avant dans le quartier Ongilima avant dans Nunga pour le moment tu as un quartier moko ana Kunda donc tu es bien vraiment tu es bien que Christian de Cornes Fabrigaz tout mon maman Yves comme secrétaire na biso mouvement Yves donc nabi que sur ma hôtel à plan on a vu hôtel là au Congo vibration et là hôtel là pour y a benga André Mackenzie Mackenzie là bané ba plan sika
ngam na kangai na masa na mettre liboda aboka trop malgré na boka ngate mais aboka mettre liboda sentir nzambe donc soki oleka moto kangie faut to yembisi na balabala faut to binisa ye sirana masa na ngano ponga masa ni nono fuji nono fuji taki boso boy to leso beta mababi Fabregas banda comme star azolia famille mobimba azolia Palestine mobimba na ibite yo za mona kunda ba na utipe papa na parlé kuna balobi na utiche bango na parlé bango tout balobi na parlé na mon au moins ba cercle na ba photo ba to ba kufa déjà tu wana père na lobi na noté na ibite yo za mona kunda rolo ba pe combien de fois déjà wa système matang et pas ba Fabrice moni soki dem donc me rezoleka ba dans ba TV ndenge na ndenge ya buzo ba o lelo bazoleka bazo ba n'importe quoi ba site ndenge na ndenge n'importe quoi pour na artiste Fabrice Métier Noir na ibite yo soro lobani na ibite ba no vana na kunda a na matete Fabrice d'ailleurs pas bon ba koufeli combien de personnes au depuis a commis star bat pe azoli aller là-bas mutu ka kufiti mais tellement ba famille baza ba humain ça dit pas ba koufela rapper mais bana bani ma musique na ça dit mutu ma kufito ye matanga ki apa ba fa bana matanga nanu moni bimbete shibango et ça que ba to comprendre que Fabrice ça célèbre na minute de ba vie tout la musique ba comprendre que Fabregas à mettre biso à genoux tout le bango clair Fabregas a fouka misi ba tout na minute oh ba tout ba tambola par-ci par-là ba comprendre que maestro ne muta beta danger c'est que ninga sa boye no des monter na Palestine muta daé na été ba comprendre que face danger yango ba triquer na mo ko na TV pas fait na biso na mo ko na Molière qui soit disant oncle Mobi pirate à l'équipe pour déclarer makambo na TV que face d'ami ba ta famille de NF ba kufi ya zobela soka d'ailleurs c'est que femme ta dame vous comprenez donc ça soit ba tinda ki joana tout monde peut garçon de disque audi pour tout ne bien ya ba boakai ya ba boakai ordi pour tout maestro ta boakai n'invité à faire ya bino boza bana matete na mona ba Christian Ndangi baza wa Eli baza sope ba repoussa na déjà ba lobara ordi pour tout garçon de disque accordé garçon mado donc ab na tona kata fief ya matete do bomo na bana matete baza wa donc na bi kunne na rolo bate na bi ke trezege mu wala ozolanda biso ba nono ndembika ba tutu bolanda biso ordi pour tout na bité o bino maestro ne ni mo bolo ba mo vite fe ndenge belino maestro nenga méchant donc na méchant fort donc na méchant na mo ko tende na loba to vandika boye ga shona Molière o fa alia batu fa o mabatu même netsinga na zana fa na fa la mkana non terrestre ordi pour tout toi de mo boye rien so bla bon bien toi ma bien ngana yo tuna ngana elelo na kati ya matete pona yeba parce que balobi na ba TV ya mabe na ba site ya mabe bazoleka balobi Fabrice banda comme star bato bazo kufa lore pa bango lore l'homme c'est Azastar atake bino bana matete bana obo bimanga na ba disque maestro bolo bani non molo elo na lo bat mais parce que bani bato tout bana poto ba Hollanda yo ve no Christian de Cornes à Hollanda yo méchant donc chama méchant faru du moment bato afin na palin det ero na ndule ani na ndule det mambo na muti bon ça bon so mutu a migrant et ça bon na mona normal nangi na habité yo soro bani te par rapport na ngana na loko baksa tende putu da lobi ba ya tu ba lobi wana no ba rimer na ndenge ki ya palin check awa tu ebi ke asola ka bien na ba tutu ana biso tu ali ana biso so to damarane ma solo wana nde tozo yoka eza ba rimer check pepele na palais bango tout mer azali na fâché so yo zo fâché o fâché les wana so ki Molière akeba to so limne ailote ninga matete to na ninga nde ninga matete ailote bon na baby singa pe ya Yasser Arafat azara ba koto na habité so bino bobi parler to poussa na to mona e par rapport ya jeune ninga matete to mona non Arafat na ninga makambo ko. Ok, déjà tu as remis et pas Arafat Bobi ouais. Donc tu as remis déjà pas Yasser kasi bengaït na bengaït nanu to ba po ba ba travailler donc Maravi garçon français masananga Yves Kibala na ibike naza kata fief na matete bana déjà olongwe ve nanga junior jingle Mikila donc Arafat yeyo Yasser Arafat en plein palais en plein travail Arafat Bonico Star. Ah ouais, ça va. Comment on a fief brusquement boy.
kala donc yo ebika nezalaka ne totambola boye totanga mwa moya topusana na ndenge ya te moi pesa nango lo teza no pe ka to aka na kati ya matetete talaka ka sentir mobimba eza nango awa osa bien boni na santé. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Yo bigara mokili mambo ezanga te mais c'est bon vraiment c'est bon. Tozara juste na posa ya avant non to solo la na faire to nango lelo o expliquer biso yo na Fabrice Borano nde nini bozala no nde nini moi témoignage moi ya Fabrice Gaz Métier Noir. Ouais, papote, Métier Noir, pas grande maestro ye. Yo biga makambu. Ils ont raté mais sauf que eloko c'est important, tout ça là vrai fort en tout cas. Yamabe ezate. À part à venir donc Yamabe eloko donc Yamabe kuto a été pepele correct. Arafat les solos que ça boy. Na habité est-ce que Mikolozo ka Maramozo le Canada TV que Fabrice banda komando le man banda koma oazali akoma ko lia batu akoma ko lia na famille lo mususu. Non regarde pena na okiango zo solo la ma souci formé nga no mono eza no ka eza omoni ba rayonnement au ba Métier Noir ba na lelo six za na lelo aussi pena depuis série wana ti on dirait sanzambe mobulu siko ezo permettre batu ba créer aka ba makambu ebele moni succès aka na mambo ebele et permettre batu ba créer aka mambo ebele so moni comme plus grave bo c'est que yepe o aza grave aza pena antidote aza pena poison yango moni ezo ba poison ezo botama poison ezo boma batu ne ti cheka boma batu te cheki ngana yebi melinge bima pamba te parce que na yebi que na minute aza déjà na mikili na ozelara retour na ye to développer non makambo parce que trop c'est trop il y a des artistes congolais azo évoluer déjà na monde mobima na yebi que bat ba Hollande ngo déjà to na kata fief ya Fabrice donc bomoni ya Ser Arafat bomoni baya ko baza très fâché baya matete baza très fâché pour na des cornets ba chansa ripande ba pati Kembo barosi wa sala Pati samba leta Pati samba le bayebi check bien bayebi ke na famille ba check non mutu da pété ndebe na babota mapena pam on dirait mutu na da té non quoi na wa pesa échange wana non wana c'est comme si on dirait la fondation on dirait ba louer ba créer na louer oncle méchant omoni bato check alobaka balala bato ala mbosa ba joa balala wana mbosa ba je normalement na famille ba check dia mutu akufa te ngana mutu moboye na vana na check na vie musicale na longtemps pena et puis na vana na vie privée na zala na vie professionnelle na zala na yebi famille mobimba de A à Z na vanda na check na banda kunaye nyonso ya vie na zala na yebi apesanga babiloko ne balar to dama ba forme marambutu en tout cas ko zoa ko boule loko mo boy donc non to mona rien nga pena na yebi vrai. C'est bon, merci Arafat, c'était l'artiste Yasser Arafat. Na vu que Sika Bouzali d'abord comprendre qui est Yasser Arafat dans amour donc rien à dire. Bala matete na bana méchant mabe. Na habité so ba benga papa ngonani, na habité so ba benga mutango nani, oncle ngoni donc makambo oncle nani. Donc oncle méchant za mystique donc oncle mobo ba loué. Moni so rotuni ba Nicolas Douma, ba Alain Kasai. Tonton héritier Minimbo. Baza très fâché pour na makambo. Toi na bango bena ba bike check. On dirait ayebi yekutu par contre azande pena mutugo obiyetaka babenga ye mutu amour mutu amour dangi mambwana balukela batu ba opesa batu sala bongo bazana bango ebele nga pena na part na nga na ebisi bino ponga na ebi Métier Noir vrai na ebi maestro vrai donc na mona na mamba bongo te ezala na te to lela na mutu mo bwe na tendance à fauter na mateta batika robulele
Ok, c'est bon. Merci à Serra Rafat dans Yomo Yoki. Chers internautes, chers téléspectateurs, Boki ne bana matete ba lobby bana matete ba telemi. Donc bango ba rolinga te, ba mon artiste na bango donc ba na basiliki. Dans la nenga suko kanda ngope suka kana nenga matete boboke na. Mais est-ce qu'on a par rapport il y a père Wana, il y a oncle méchant, depuis mon dazo tsinda e. De bope c'est na combo oncle méchant. Oncle méchant. Comme on est en Wana bi mabena oncle méchant. Ngai mwana kazi na ngai alembi batu na famille boyena boyena boy oncle méchant mais to yebisi kaka amuke to dimne babi et bon makasi na bas slogan do bana matete babi oncle méchant oza muke ba rodimne yo babi matete bien maestro yakuza sincère à la matete ceinture noire Matalio, oncle méchant donc. Oncle méchant, s'il te plaît, yebaratelaka ciblé batunini rosa na bon makambo. Ceux-là aux imposants là, bengakata, baocha mikie rosa la bien. Nabi que bomonine matetango sali dans baye matete bango yo ba ministre bakaluke ma artiste na bisope moment de la fin vite fait, to vidé na biso maramo ya wanted. Ouais, tu vois le baka qui bat tout, faut pas comprendre na minute matete ndem te diriger kin. C'est ok. C'était dirigé Kin donc ba champion Afrique. Donc moi ba champion tout. O ba célèbre na mito ba na matete. Donc ngala na théâtre boué, muto ya kuté Kaluji ministre rankina. Dishaya baba yebi. Na tortirana ba leader. Ya ba orchestre, ya ba groupe tout. Na tortira bango moi la matete. Mais c'est oh fouka messi ba leader tout. Il y a Afrique na mito maestro fa. Bolo bon po bona kanda tonne. To fait comprendre batu ke matete ni to ba champion. On se comprend. Moni pe nyam artiste na gaz na ana gaz na ezango ngafa. Do tuka ba inutilement. Donc to ba kuma matete na RDC mon bimba ne champion. On se comprend. Nde tima samu papi para japonais Masaki de Laurent qui bande bourgeois de Schengen. Baba toujours que était Fabregas mon mayona ale ki na biso. Taka mutakana sana nga ina perçu ba kabelinga $200-300 à l'occasion de alian fa alian ngata ngapia nga ba $300 wana. Mutu sa na vitesse na inde nzamba se. Donc ale ki wana na ba discipline moko boye nde salara réussir. Bon tokolo ba ngamsu na ba krante pour na talaka nde masoleza la. Mutu oyoko ni magema ke a star bon ko fa na pe 6 mois a plaquete. Inane. On comprend, on a plaqué une année. Avant la concentration, ma soeur bâti comme on a battu. Yo maman plaqué tout bien on est. Ah mais na discipline na mon na total araboy. Alors bisote bate kobo. On comprend, à la vitesse na bâti kai. On comprend. Ah to boy te ka beta nendu la sara so bande ni mais ata pena mon mbalo nzamba yo kaka quoi. Aza mo mbalo nzamba yo kaka. Mutasali banzo. Yo fandi ne pena trop. Mais tout ça bango sima lupango na sima lupango. Leki na ngayemba akunati. Ya Serra Rafat. Ayemba wana. On comprend. Moi na yemba wana donc na mona na ngai loka mabete bon aliano ya Serra. Pona ndi magaoli ya bato. C'est bon, chers internautes, c'était l'artiste Massia donc Azare pas venga Dios. Donc comment pena makamona. Fallait ba ordim putu. On comprend. Ba ordim putu bana méchant mabé dans ba telemi bango tout. Muto sala banzembo lokola. C'est toi mon ange que je retrouve dans mes songes. Ozoboule. Bolingo sakekei nanengo mbango. O mona muto sala banzembo ne bana mike bazoyemba. On a kama mona mo 200 mbango. Mawae na biyo. Abika ya fati. Ya madonga bon, c'est mona bongo. C'est à divine que pour. Chers internautes, donc comprenez l'ambiance donc matete bana bon ambiance matete qui toko donc babi batika bopoli babi père babi bobo slogan ni bodimne donc babi oncle méchant bodimne yo donc chers internautes waniza ba fausseté donc oncle wana zane na posa bibende so bona numéro na ye batalight musique et ça bien et bon d'être père wana natanga kombo ya artiste parce que moi je suis venu juste pour défendre makambo parce que as artiste sa fierté à mboka na biso. Et puis surtout bana matete baza awa donc ba osepela na ngote na bi ba chaîne oyo na ba bil o bino bolé ki sa ba fausseté que Fabrice Allié bokinde famille à lobby boki bande konde ba lobby bokinde ba ya ba lobby donc c'est pas ça na bi que ça la ki pasi ba trezege mu wala wala sele bango pasi ba nononde mika masala ngo livende mika et ça la ki pasi wana tout baza ba racine ya matete main.
Bazali Banda, Patissa Mbasambaleta, Ben Dolls, Festival à Bilamba, Kilo Yangando, depuis Italie, Batombolaki Nando Boté, Asepele na Makambo Ote. Marlène Mbeba depuis Majesté, donc Asepele na Makambo. Lelo, Tosuki Nabiso, Mabi Makambo, comme pas champion dit. Champion Matete, 4, ils avaient dit. Alingarate, Salir, Petit Naïe. Donc, oncle Oba Tinda qui est à nuire maestro, à Fouka Missi Balider, tout n'a mis dans ma musique, avait dit à Lukaï. Et là, au Kangaï, quand la chaîne a les kaki. Bon, les Ghanais peuvent avoir un démentir que n'a écouté, Tinda n'a pas vu sur la musique. Pour ça, la mabé. Ok, merci chers internautes, on s'arrête là. Tu dis que suite au Bozongo Kaka na site www.congovibration.com. La 4e émission na Bino Zoom de Star, présentée par le beau garçon de la presse congolaise, Jean-Sil Wonda. Bino mo bomoni nde matete lobby. Donc et ça livre vraiment te belé pas si garçon français maravia garçon français mikolo yo azo pesa bilengi noko méchant ba besoin un problème matete et ko dimne yo donc un grand merci champion Mikila champion Mikila koyo Mikila wana famille Mikila famille ordim pour tout a beleli yango moni sali bongo donc un grand merci à famille Moussoumar donc GM Image Didier Moussoumar donc bino mo bomoni matete na bino yango yo matete na bino yango ba bimi ba tout ba bimi ba lobby donc suite bo la nango kitoko.